Bonjour la famille, bambote na bandeko nyonso tu baoyo bokolanda video oyo. Bandeko nyonso tu bolingaka mama Nicole Moisanza baoyo bosepelaka na émission nanga tozokende wapi. Eza émission moko mpona changement de mentalité, eza vraiment kopermettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors, merci beaucoup pe na ba maman, na ba papa, bandeko ebele bozalaka wana toujours pour na soutien, na ba message na bino, na ba encouragement, vraiment. Merci toza wana toujours kandi na lubaka. Na kati ya émission oyo, bandeko ebele oyo baza ko se retrouver. Bonsoir maman Martina Tina, coucou noko nanga maman Jobi la grâce. Alors bandeko nanga vraiment surtout bateau yo boza na mboka oyo ezali France na leki quand même urgent eza likambo yo nazo bosa na me na moni ekomi kokoma trop na bana na biso ya ba africain bateau ba parents o bazo ko comprendre langue oyo. Coucou maman Champagne Rit, coucou papa Rikine Miala, vraiment bandeko na biso. Et puis na makambo ya ba COVID-19 oyo ndenge ezali kokende ba maman na ba papa na ngaki quand même to bo essayer un peu ko tia matoi na bino epai na nga pona ko comprendre makambo susu. Kuku ndeko wolo couleur d'origine pona bana na biso ba oyo bazobotama awa na France na Suisse na ba pays misusu na poto. Mais eloko na remarqué makambo wana ezosalama plus na mboka oyo France. La plupart na solaka na ba parents ebele, surtout na ba maman oyo soki ba melima ya maki ya mensi mwana okomona misusu ba maman misusu bazokopesa nga ba quand même ba histoire ba masolo na ndenge ya ba makambo ezoleka pona bana. Coucou maman Marie Angelica, bonjour, bonsoir maman Claudine Ayoga. Alors ba maman na biso oyo baza na problème ya bana baza ba autiste. Eza na ba biloko misusu na leki vraiment pona ko essayer un peu ko faire comprendre aussi bandeko ebele lokola maki ndenge esungaka bino lelo ba misusu ba sali ba mois ba ne bazokende bamelaka bakisi te grâce ya maki et puis grâce ya ba émission oyo ndenge eza kosunga. Bonsoir maman Simba Pembele, bonsoir maman Mado Kalema. Alors vraiment na ninga koloba pona ba maman oyo bana baza malade baza na bakaya ndenge na lobi bana oyo baza ba autiste eza na ba biloko misusu ba noir bandeko na biso bo essayer mpe nano kosusola makambo misusu na sali video oyo parce que nazalaki un peu choqué déjà na sala video moko semaine passée. Bonsoir maman Suzy Kitoko, bonsoir maman papa Kilo. Alors na saki video moko ya koloba ke bosa très attention eloko nyonso tu na epa docteur na yo eza ya koloba kaka wite soka lobino likambo eza kaka ya koloba wite bato ebele oyo docteur kaka lobaki neke no kuku mama Maria Loati maladi oza nango okofa okorumela te 5 eza ebele okokufa mais moto wana aleki 5 kuku papa Bob Bata mosusu mwana bayebi te bana il faut botaka mibale parce que 3e mwana okokufa omona pe moto wana po boti mwana bien biloko misusu nzambe azolakisa ngo mpona koloba keno ndenge tolobaka na lingala ke moto aza moto nalobaka eloko moko na constate pa na biso ba noir. Bonsoir mama Kati, biso ba noir et ba noir misusu bakomi kofungola mwa miso mais batikali la majorité bayokelaka mundele facile. Bonjour maman Fifi lelo ba noir ebele bayokelaka mundele facile même docteur azobanga même docteur na ye ke emsu ndeko na ye noir alobi na eloko boye po akota ta docteur na ye duti non wetenga na omelaka bakisi. Il faut bososola likambo bana ba autiste na communauté na biso na ba africain surtout na France ezokoma flou. Coucou maman Iget, nayebi ke na poto bato ebele mosusu omona mwasi fo asala mobali fo asala mais ntango bokomi kobota par exemple maman omoni ke mwana aza mokie pourquoi bozowela kokeke omemaka bana bino na ba crèche ya bamindele
mundele ki racisme na ye ki motema mabe na ye envers poso oyo eko kosidaka jamais quand entre biso na biso ba noir toza kutu na bolingo penza te bongo pa ba mindelo balingaka penza ba noir mingi te. Bonsoir maman Célestine Besi. Coucou maman Élisée Zola. Nazolo baboye lisolo yo epesinga pasi. Ndeko nanga moko akomelinga tellement na yo ko consulter ba message pour na ba commande ya ba biloko misusu na za nango et puis ndenge na boya ka mutu oya na problème a peau ko commander boye te faut na tester yo bien pour na essayer ko aider yo. Maman moko awuti ko ebisanga ya bi maman Nicole. Mwana na biso mwana neti koko na ye mwana aza na 20 mois. Coucou mama Tina Izuba. Boyoka mwana aza na 20 mois. Mwana wana bazuki baki kotike na crèche. Eloko ni na France salami. Balobi ke mwana aza autiste. Raison nini bapesi parce que l'hôpital naza sola na ndeko tellement na temps na privé vraiment na tarsarango. Mais tango bandi komelanga tututu na yebisi na bindo kopesa nga isumbongo te. Ba moko esprit moko boye ba e réveiller nga na yebisi na lobi oza na rendez-vous kabi na rendez-vous lobi nga abi lobi rendez-vous en temps ozo kende tia tombo ke la bango nzamba lobi je vous ai donné le pouvoir d'autorité. Pouvoir d'autorité ça en prière te. Il y a des choses même na ba docteur so ba lobi no ke non cancer oyo oko vivre te pesté dans 5 mois au kufa. Yo po lobi oui mais non. Ce sont des gens bazana ba maikari ba misu bazana baza po ba zwa makila ozala biloko mususu tant que nzamba décider te est-ce que yo lala ki na poni nzamba lobaki na ok non okufa tant nzamba décider te eloko ni epa nzambe eza impossible eza possible pas nzambe boyebi ke mwana mwasi wana tantino ya bisenga ba Nicole mwana aza na 20 mois aza na crèche ba bengi bango balobi ke mwana wana aza na basinya ba autiste. Kuku kana nanga mama Divine Boti. Bonsoir mama Bibika. Tika na sunga bino parce que na lobi te ke naza spécial. Tango nazwa ki révélation ya maki oyo lelo biso nyonso tutuzo sunga. Na biso basi na basi baza na ba problème ya ba infection na kati bazo sunga. Basi bazo luka mabota bazo sunga. Y compris dans mibali banzoto na bango ikomi makasi. Na moni na ngate maki oyo esika nini boyi kobikisa. Ezo continue toujours kosala ba miracle parce que na yeli bino même témoignage aussi. Maman wana to bandi so abimani kona to so lini abimani Nicole. Ngana tuni bango raison na bi eloko nini bino bo tester que mwana wana aza autiste. Mwana ya 20 mois s'il vous plaît. Oh parce que azo fungola bati. Wa. Parce que azo bouger. Otala kindoka mindele. Botala ndenge okoki kofanda boye ostiki mwana na crèche to pas docteur azo batke na to moni mwana na ba symptômes neti ya kizengi pe ozo ko accepter na bisi na lobi na bi mwana wana aza na 20 mois ngai moko na témoignage parce que ça dépend ba pays na bisi la France na bino ça li se faire afanda wana ngai moko mwana na ngai lelo aza na 11 ans ya mobali mwana wana alobi na 3 ans. Ba Suisse batikala kwa mbete te na kendaka nika epa logopédiste ba tete ba test ba G asala ki nempango correct te azo panza na si so na zalaka na France na bando fana na France pardon so na bando ko fana na France nde ba ngai balo ki mwana nga mobali wana aza na ba symptômes lokola kizengi to po ya bando mwana nga mobali wana lilo aza na 11 ans aloba na 3 ans mais koloba na ye na passé ba une année abanda ko abanda ko sala bongo oyebi ke mbala moko esprit na tango etindi nga na bisa tantine wana bi rendez-vous zo kende lelo eloko nyonso ba oyebi so loba ke nga na famille na biso tozala ba kizenga zala kate au nom de Jésus soki ba lobi ote to moni obisi bango bi pourquoi mbana na biso ba noir pourquoi ya binote mwana azosala mobulu ba mama tango ngana ya koleka awa botalaka mulai na ngate botalaka munene na ngate botalaka muke na ngate ezali juste nzambe utazo utiliser nga na temps oyo pona ko aider bana na ye bazala sauver na ba hôpital
kotala to bi mama Nicole asilikaka kotala nzamba poni kaka neti ngai parce que mutema na ngai yebi ke oyo akokabola makambo oyo batu nyonso bako se servir po vane lelo batu mingi babiki so na lobi na taxé na kozala millionnaire milliardaire soki totie ba chroniqueuse mususu akozango business na ye azoli openya sachet oyo alikangeli oma ya maki alobi ke oyo eza kisi ya kobota pe omeki pe boye esimbi opesi 5 000 € na ye to akateli openya monta parce que toyebi pasi ya kofuta ba assurance maladie et pas ba docteur et puis botiaka lisusu matoi mwa moke soki misusu naza koloba biloko misusu parce que nzambe alobi aitizaka mutu d'une manière et d'une autre. Peut-être yo moni nasilikaka naza mutu Yesu masi ya pasilikaki ko silika eza pe pona omoni nazara boye eza mutu so azo kofinga ngai fuka na tomboka biso na kope kofinga po molimo na intimide ngati nzamba yebike nasali yango consciente mais eza tentation yi il faut na koya mais bo saisir grâce oyo s'il vous plaît boko bebisa bana na bino par quoi accepter inacceptable. Comment moi na 20 mois bakende kolobake azali autiste yi bango bato bazoza na crèche baza ni ba spécialiste baza ni ba docteur et puis surtout tant pe mindele baza na complicité tant que na crèche wana ba lobi bongo même docteur ya mwana wana pour yé pas à détailler en wandimi parce que ezali plan ndenge lelo makamba coronavirus na France ba bomi batu ba bisu ba bomi ba parents na bango ba misu tozo sa bango bokende ba hôpital te ba yo kakate ba bomi batu mususu ba kosi ke muto asali crise na ko sola na tanti moko kana bit lelo ba ndeko na biso toza na poto bobungisi biloko ebele est-ce que boyebi ke ba virus mususu ebimaka na kotongola bino batu bokendaka na ba Afrique toza na makasa oyo akotongola eza na Afrique oye nango tokisi yango to osali soki ndenge nini ba biloko to bandeke kotongola eza na ba virus ba maladie mususu a poto oza na besoin te ya kokende hôpital te oza na besoin ya kotiama ya moto tongoli malade bimi pende oke toilette osali toilette ebele malade bimi okomona ke no po maladi mususu ezaka bongo lelo ba noir même atani nazolo ba même ngao na uti kobota mais ngai nayebi ke maki e kotsaka toilette maki soko meneti tango na bota kitango na bimi kaka lelo na maternité na mela ba maki moko mona pe ali bumuko mona pe ezoleke ke ko nettoyer mais lelo to saka susu na eza certaines batu mais batu muso mona kaka beli moi grippe kaka esali kaka ma atena ke pas docteur ba betanga tonga ya grippe bino bozo ko croire na mindele na makambu nyonso dit amen amen yango zo mona bango ta biloko ba inventer ma biloko na bango wana ya ba corona wana parce que ba yebike batu to mona ka bango ba docteur ngo lokwa baza ba nzambe ba yebi mingi alors que ba yebi le côté bazo sakana rien qu'avec nos psychologie na isi na bi mama mwana na âge ni apesi na âge mwana na bi omoni âge mwana na mama boti mwana mwana muke aza l'expérience te déjà mwana wana ya 20 mois mobulu azosala na crèche peut-être ça manque ya sommeil aza mémoire à mwana comme peut-être ko basculer parce que moni pongi epesaka moto même stabilité même yo mokolo ngana koma même na makambo ba émission na makambo ba poso na makambo ba conseil soki na fatigué oui que mona aime na simbi portable ezokoya na maboko kanga moko parce que ça c'est tout à fait normal et ozokuta na mutu tout eza njoto ezosenga repos yango mona ka keno même balakisaka balaba ke fatigue soki ka fatigue oyoka ngona niki soki na niki to oyoka na mbunju donc fatigue oyoki mutu ekomi kilo soki yo soki neti mama ya mwana za jeune fille ba jeune fille balingi ko fanda neti yo oza na mwana no 22 ans 25 ans aboti kanisa bana wana weche aza na telefone na ba copine wana aza na bébé wa misu mwana aza mukebwe amemeka bongo misu aza kudu koka azo apesi mwana ngana mwana moko kamata penya koka bana wana ya ba 20 quelque azo apesi mwana neti ezate ke neti ba bino ba mama oza na expérience wana ya koyeba ki mwana ifo na sala tout poilala mais il y a une expérience c'est tout à fait normal donc cerveau ya mwana est comme ko se basculer
eza na repote yango monaka bana wana bazalaka mobulu. Mais loko nini bino bokoko sa tango ozomona mwana na yo azozala mobulu, mwana azolala se reposer te, il faut kokamata mai ya maki kopesa mwana. Pesa mwana mai ya maki na moi ezala sans sucre, ostie na seringue au mélissier, quel que soit son âge. Nga na melaka maki awa ya pamba des fois parce que vibisaka ngai tolo pona esalaka mai ya mabele ebele. Alors soki na meli yango anaisa meli mabele mwana na akumelaka te omona alali ebuki ye penza ko alali na butu soko moni ke mwana no azaka mobulu aza trop agité même pongi alalaka na ba difficulté. Il faut kokamata mai wana ya maki nyonso te parce que ça dépend aussi na âge. Ozwi ndambo ozwi sika muke otie omelisie bino moko ba mikolo boko constater loko combien de fois batu bomela ba mai ya maki omona bo olali loko la bébé misusu ba yebisaka ngo mama ni ko po maki elali saka na yebisi na bi mama mwana wana oya 20 mois oyo na France bazolo bake aza na ba signe ba autiste. Ils ont manqué à sommeil. Et puis, mémoire, il y a moi, ok, bah, moi, se repose à trop, à agité. Est-ce que, moi, on a crèche à mon boulot. Et ça n'a rapport au niveau, on va non. Et ça, ni signe, il y a moi, ça bien été dans mémoire. Bango mindele. Bana na bango ba jisa randene. Ni on se tourne ça pourquoi? Parce que, biso ba noir, toujours comprendre un peu le lenga mindele. Soko boti mwana, to koko na yo. Mwana na yo aboti mwana mama bo solola surtout na batan oyo batu ba koma mitema mabe y compris même na ba médecin botika musala eza na sukate. Bonsoir maman Domingos, musala eza na sukate na yebite peut-être moi sina mobali bo sala bana baza mikem su mwana za bébé bozo kamata bébé wala bozo ke kotika ina crèche mais ko beba nyoso ba ko bebisela bino mwana ou soit moko a pesi temps même pendant 6 mois au salate. Attends, monsieur, sur le 8, maman Nicole, comme ça, social, et tout, bah, au foot, t'as vu son Mickey, mais yaya. Et ça n'a pas bleu comme si faut ça la choix. Bonsoir, de Konzambe Bilembo. Et ça n'a pas bleu comme si faut ça la choix, à prendre ou à laisser. Tu t'imagines que ceux qui m'ont dit pendant na kibo bébé, na crèche moko, et puis bah bébé c'est lui au moins, moral non peine à moussala, non, que vous ça bien. Ngai, nakata musala il y a 7 ans d'année tant mwana nanga o il y a 7 ans o akokisi 7 ans avant na bota Anaïs papa Camille habité tete mindelo na confiance na bango te ba crash te ba maltraiter ka bana na biso ba yango lelo ba mama mingi ba noir oyo ba za ko na ba confiance na bango mindele plus sera lobika que non madame on voit les cerveaux de votre enfant ba lobi no ba sali ka kani ka yo oui on dimi ataki bonzabe no eza to telemelo ba te ngai na famille na biso mutaza po au moins tant on dit choses aussi quoi accepter déjà qui nini makamu na bango condamnation na bango ba latisi na mwana na yo ke o te mwana na yo aza autiste ba signe to moni yo tango ka kondimi bango moko bazui accès comment te détruire spirituellement obanyo mona pe ba symptômes po bilo monsieur yaka na mutu bilo monsieur sur ba imagination bilo monsieur dans autant enfin na mutu yo mo bado comme ça en réalité. Alors musala eza na sukate na biso ba noir eza ba noir ebele omona mwasi na mobile bazowela ena yango atala mwana ngai funa kenya musala mais soki penya mwana na ba babysitter to babandi kosala tout ke balati soka ke mwana no abelaka okosala musala te ya ona ebisa itanti na bi kende ko fandisa nièce na yo bod yelo asa mwana muke ana besoin musala te il faut atala mwana na ye mwana kola ko kasata 3 ans et puis akene musala pour mwana wana zana ina problème autiste te mwana na zana manque à repos faut kaka kopesa biloko lokola ba maki attendez tozolanda nga moni ke mwana no asalaka mo parce que mama mindele bazo ba pour mwana ngo afungolaka ba biloko abujaka aganga et pourtant mwana wana abengaka papa na ena mama na ye ayebi donc déjà muto azoloba na 20 mois azobenga yanga kuto loba na 3 ans ya yena o yanga nani de bakoloba kaza autiste ba noir mindele oyo biso tolingi kondima sans quand même doute parce que tout le monde a bango
bango et puis bango basala ka ba comment na ba orgueil moko mona mutu mwinda uti na diplôme ne na Afrika ye ba ko boya parce que balinga ba se croire que baza trop supérieur. Mais tala lelo ndenge nga na écrasa lelo ba docteur ebele na solo ba vrai pour je suis noir naza fier puis naza fier na nzambe na ngai oyo ya lobi ke non ngai na kozwa yo bongo atotangi université te po na bana na nga basungama po parole na ngai s'accomplir faut na utiliser parce que ngai moko naza nani professeur so na bina kozwa mutu daleneya na kobimisa ye po aza utile po na bato et ça la bina France na ba crèche wana ya France makambo eza ebele bandeko na nga ba noir botikaka kozala na confiance trop même ata na ba docteur traitant même ata lobi te docteur akomi ok kosala contrôle ote anamoni libele oyo faut bakata yo parce que toboni na ba symptômes ya ba cancer tout oyoki kuna epa na nga nazoloba ke mai ya maki ezosisa cancer ya libele yo kotinga dutori te ya azaspe mais peut-être koza en face epa ya devant mutu ya maikari mutu ya ni tala tantimo na binanga manicole mwana wana aza na 20 mois si bango siko mwana 20 mois bongo eloko nyango bango ba tester ya ki ote aza autiste parce que raison ba pesi parce que ba moni mwana ngo aza agité azo ko bouger mais mwana wana mama boti mwana wana aza jeune fille akokisa ta 30 te afin de rendre mwana misusu akzo akapenda soin ya mwana te mwana lala penza pongi comme il faut ezalaka te yango c'est tout manque ya sommeil et pas bane comme ça bango mobulu et puis baza consciente ba yebi yango très bien ba toana basaka na crèche même ina yo omoni même biso mukolo yo mukolo soko lali bien te ozaka kanda mpongi basala yango za très important et botaka mayele et daka cerveau eza na rôle ebele pongi même nga nazoba na bino soki par exemple na lali bien te loka liboso na sala nini ale na tunaka mai ya maki na mutu na ye na ba veine na misisa wana ye na sima wa tout après parce que soki mutu ezo soit passe bakangaka eloko na mutu po efanda calme na kangi kitendi na mutu na fandi calme parce que nazalaki un peu trop surchargé mutu ekomi kilo bongo sikoyo tala tantino na bengi fallait tout ça na ye nini oyo nasala suivi mpo na mwana wana nga abi non naesekende opesa mwana wana maki avant mwana nalala na butu yango mama soko moni mwana aza agite avant alala pesa ye blanc d'œuf na sika moke blanc d'œuf eza kolalisa lokola babebe bana ba noir mingi na remarke na France baza kokanga bango baza bautiste ça dépend ya bapays mais na France ekomi monotonie na kati ya millier na biso bana na biso mingi kaka ote aza autiste mais ce sont des choses eza ba mensonge mwana na mwana se développaka na ndenge na ye nga na lobi mwana na ngai aloba na 4 ans na 3 ans bana misusu balobaka na 1 année hein eza te ke non oke na hôpital ndenge eza oyebisi docteur no ozoka libumu pasi ozoka nini yemba na moko alobi te madame tomoni myome kyste fibrome misusu ba ozana emoni yango te amoni te lelo biso ba noir tobosana likambo ya kotongola boyebi te ba virisi mosusu ebimaka na kotongola maladi mosusu ebimaka na bakotongola kuku mama Nadine Sona babiloko wana c'est très important pardon bino bato bokendaka baafrike boyebi bamakasa mosusu misusu na nzela olie na place omema karola eti omema mbisi ya kokauka omema misusu nini oyo biloko akolia ebiloko akosenga yango wana tokozala trop surchargé te par poison na bango ya chimie ya bakisi na bango non parce que corps ya noir ebongi na emesana babiloko oyo ezali très naturel surtout babiloko otongola même na biso batokoma kobota na bapoto abe kotongelaka pasi kotongola ni mai ya pompe to na tiekaka moto non biso na baafrike ezalaki na makasi ezalaki na babiloko ebele ozomona tala abeteli nga lisolo oyo abi manicole alobi meme likambo ya ndeko na bango moko ayoka libumu pasi ake na hôpital akufi nzoka ezalaki nango ka likambo soki batongolaki ye jamais alingaka kufa bango balobi oyo te il faut baopere ye bino kanisi opération bango bamindele baopera bato papamba si so bazoka baprime d'encouragement epa na banzoto ya bato surtout namoni bazomonela trop baafricain parce que bayebi ke baafricain la plupart des africains sont décomplexés il faut le dire nga nazosabino vérité
Africain ebele baza ba complexe. Yango na France bazo kangela bino bana trop autiste botala ka oyo. Lobi tango pese na bande ko répondre ba message ya ba maman mususu na bande ko na biso mususu baza ba problème apo na zo ko répondre tant tantine mwana mani ko nangi na zo suivi par rapport ya mwana ya koko nanga na crèche mo na France kuna bakangi mwana aza autiste. Raison ba pesi parce que mwana wana aza mobulu. Nga na yebisi mama ndengo zo kende lelo rendez-vous. Tombokela bango. Coucou maman Tabita de grâce. Coucou maman Marie. Voilà. Nefse maman, Nzamba lobi na pesi no pouvoir d'autorité. Yo fandi bazo biso que nous en timer, on dit mais on peut facile. Tala. Boyebi ke ba docteur o baza bame. Tala lelo ma masque, ba fandi nie, ba yebi ke masque kotia ngo surtout ba asthmatique. Surtout bato yo bano baza na ba bronchite. Bana ba 3 ans ba 4 bazo ke ba cantine na France baza na droit ta kotia ngo. Parce que un oxygène à bas les autres quitta. Mais bah docteur bah fandi. Yo bah quel docteur au yozo kontima. Docteur dans ce monde au yozo kontima. Faut tout payer ça kanza. Yango même maman tantine wana maman moko benginga lobi maman Nicole. Moi na nga za ko lala te. Na me sema ya maki alali. Abi jour ko limwa biso to ko ba ke to limwi se lo ko nzamba pesi biso. Jour obimi na réseaux sociaux. Et ça grâce nga na to yebi babiloko yo faut to pesa nzambe merci ba mama wana nga na yebise na lobi tala na linga ko to na taxer quand même parce que pour na temps de na baka na privé na foot saka bonjour maman mi fibitu bande ko na biso boza na France bola muka bana ba noir lelo baza ko mema bino na moi na za autiste. Est-ce que moi, il y a 20 mois, s'il vous plaît, moi, il y a 20 mois, l'icolo poison mon boulot, balba que moi, naza kizengi, na sens nini, ote, ba me maye, asala babilo comme susu, parce que ce qu'on a dit, c'est la maman, kende ko isa ba mindele wana na crèche wana, yebisa bango boy. Pour nani, est-ce que bana na bango pe basara mon boulot te, oya bango tan basara mon boulot, basa pe ba kizengi, basa ba autiste. Mwana wana ya noir wana. Maman na ya boti ye mwana ngo aza na moins de 30 ans. C'est tout à fait normal bébé wana azala agité parce que bana na biso banyesi na biso bazobota wana poto baza trop na baloyenge wech au mona boy mwana aza na besoin lala ye aza na camarade na ye na téléphone. Bonsoir maman Petra Mboyo. Mwana miso aza na besoin lala boy susu aza na ko solo na chérie na ye. Moi, on a déjà loupé, déjà sieste, il y a 2 heures du temps. Déjà, mémoire à bana, ils ont faible. Ceux qui, quand moi, on a la tête comme il faut. Bonsoir, maman Célestine. Bonsoir, maman Fleur. Il y a maman bino bobo tibana na bino pour la bakoko na bino bo telema. Bakoko na bino bo zoa bango. Ce que moni moi na la boti aza trop jeune. Telema kotike afana na ndaku ye moko benga sikoyo. Maman ya mwana wana jeune fille wana zolela. Et ça la mis en France, dans la France kuna France on boka na baka lisi faire afana na mboka wana. La plupart bana ba noir mingi baza ba autiste bakangi ba et puis vous acceptez ça. Bazo kanga bana bino baza ba autiste, vous acceptez ça. Mwana azana façon à réagir ça. Mwana mususu akokoza na mobulu pendant une année à s'arrêter même à 3 ans. C'est tout à fait normal. Biso na Suisse nga na mona biloko wana ra. Ngai so ba ngaba kanga ba ngaba ke mwana ngai o lelo azana 11 ans ngaza autiste parce que mwana wana mama mifi bintu mwana na ngai alobaka te abanda aloba te mama Maria azoti ka na ba memi na kene pas locopédiste asali mwana ba test mwana asala gine soki nini so azwaki na ete soki abi ezo simba te moi madame ana lobeni ngabe ay madame on la laisse tranquille rentre à la maison. Tika mwana croissance et se développer toute seule. Wana place na kendaki. Ya on dans zolo bake. Ba pays o tozo kota ya Europe, surtout France, c'est tellement pays mobimba. Bata ba rose ko ba ressemble la wana ya monde nyo surtout ba franc-maçon. Siko ya moni bana na bino ba komi ko déclarer ba wana kibomoto parce que c'est basé na ba complicité avec des bateaux ba sala na ba crèche. Surtout bateaux ba sala ba crèche na ba hôpital. Ba sa mutema mabe moko na ndenga o sakana te. Et puis bah ce sont des racistes. Ya on a dit si tantine wana na bi le temps soli nae tant le but solo na butu esprit me rebi single lobby non
il faut atia autorité na lobi ne lelo na bi omoni nde ozoke rendez-vous wana yaya nayoka sango silikela bango nzambe alobi apesi bino pouvoir d'autorité eza prière te pouvoir d'autorité eza makambo so bakoloba no ke non o non toteste ke obota kaka bana mibale obota troisième te oyebisi bango non nzambe moto apesi nga libumu alobi nano un dernier mot na ye te donc naza moto ya mabota nakobota même troisième même quatrième mais na sa motema na to soko loba kosuka na 3 mais moto mokili te a limité yo mais ce sont des choses aussi anormales eza biloko mosusu okoki ko accepter yango te okoki te nga nayebisi na bitala kende loba lobi loba na famille na bino kizenge azala te kende kodeklarele bango parole lobi na bango mwana na nga koko na nga aza kaka na fatigue apongi eza nango msusu fatigue apongi alala asalaka sieste te comme il faut bakobanga et puis yebisa traiter bango boza ba raciste et puis bolongo la mwana na crèche wana et puis surtout makambo ba crèche ba maman ba noir ba maman oyo bana na bino boboti bango ba pona ba koko na bino bo essayer bo s'organiser mbongo eza na suka te est-ce bozo mona mokili ndenge soki est-ce bozo mona ba poto yo ba docteur tout to boyi tout toza na besoin ba pareil na bango pona ba examen ba contrôle tout mais ba noir to ba kota vraiment ko ndima mundele ba yango mindele ba koma lolendo mundele même muto ka ngabo e ba koya ba vite comment tu as fait pour essayer un peu tester le blanc d'œuf alors ba yebite ngai na na yemoko le tout puissant Jésus-Christ de Nazareth yemoko mutatangisa kamutu yemoko mutalobi na tinjio kende ko aider nation yango moni mindele nzambe apimela bango pe bombengo parce que après ça va africain tout comme ba richesse parce que mon a bango baza ba orgueil ba c'est croire que no bango nde ba yebi plus yaya maman Fifi Utumba soko za na jeune fille aboti bo s'organiser ou soit jeune fille soko sala ba formation na ye entre moko na bino asengi congé muto ata botala bana ba noir na ndako nga nazo sabino nga ça fait 7 ans nga kenda musala te mais Suisse pesa na ngo pays ya net France te parce que nga ndenge mwana bandeko musala net baba bongo mwana lobi 3 ans na 3 ans s'il vous plaît mwana wana tanga démarra koloba na banda ko tike même na crèche babandaka 2 ans et demi abande okena ye omona ndenge za mwana zo sakana zaki mwana mobali ko pu zo sakana mwana biso mukomisi moko kutalo binanga iyo Nicole mwana bino mwana no oyo ndikaza baba nga za baba te tika ye le panier circule encore mwana biso kutaseki nga biye panier na ya koloba na le comité le panier circule encore ya ye kokoma alors mwana na mwana za na ndenge na bon so maman Maria Simao na zolo ba bateau boza na France parce que ça dépend ba pays mais France bazo ko abuser bazo ko exagérer trop alors ba noir un pays comme ça faut pas besoin na bango trop na confiance à ma camion ba même ba femme sage wana soit disant ba infirmière ba leki on a maele te nika morning po ba simba ba ciseaux po ba yeba yo tia mutu température musalo ya osala yo ba so telemenya ngo boy eza ko ba tusu ba yo kola ko kanga suki na musu akenda ku na musu akenda ku teka ka mbala moko na musu ana don ya okanga suki aleki na mutu akiko zula ngo diplôme. Il faut qu'on se méfie. Bozomona la bana ba noir, likambo nini yango bana na bino ba komi kolatisa bango ki autiste. Même biso tozala na Afrique to tira mona bana ba kizengi bazala boyeta. Bazala belé boyeta. Likambo nini. Et puis nazomona ça dépend ba pays ba net ba ndeko na so. La plupart temps na fanda même na WhatsApp na ngai awa. Okomona kaka maman Nicole mwana nga za autiste. Mwana otonie mwana nga za agini. Net na mwana fimo babenga kinga mwana ya 4 mois s'il vous plaît 4 mois. Atika mwana na crèche mwana zala bébé mwana 4 mois balobi ote aza autiste. Naibisi nabi pardon nabi pourquoi yoko kata musala nto s'occuper na moi. Mani kongabi bango autiste yango ba tester mwana 4 mois na ndenge nini ote parce que mwana osala mobulu. Mindelo baba ndokite. Mindelo franchement penya ba surtout ba kaka wapi pe na France. Na ebise na bitala, bimisa mwana na crèche wana. Mwana 4 mois. Na ese bimisa na bitala mama. Mbongo eza na suka te.
lelo soki babebi solo mwana na yo bakangami babema ye na école spécialisée na centre spécialisé donc yo mutu ekodoka yo sere moko abetelaka lisolo alobi alelaka camarade na ye ti lelo na France wana badeklaraka mwana na ye autiste tellement abandaki kokende kosala soki nini abetelika lisolo mama supporta te mama akota sa mabele bandeko na nga banoir bosorganize mosala eza na suka te mindele bazaka mitema mabe balingaka biso pene banoir te atolobi te je laisse mais batela mwana na yo soki koko na yo moko bosorganize soki pe epuis yo ka conseil nazoloba na yo mwana soki omoni ye na ndako alalaka noki te sala kiri ya mai ya maki mbongo eza na mbongo yo soki ebebise pa mindele oluki ngolobi mama Nicole naza na 100 euro naza na 150 euro nalingi koko na ngai nazopesa yo basigne oyo tala eloko na remarke bo ngai nasolaka na bamama ebele nakoye biso mwana meme biso mikolo boyebi ke maki elalisaka yango nazokomprendre te biso banoir totikala jamais komela bakisi ebele noir amesana na kotongola ata baso aliza bagripe na bango bazokosa oyo mama soko obengisi penya makasa wana penya totongolaka wana Afrique ata bagripe oyo te bagripe oyo bagripe soki saisonnière soki olobi ke otongola yango otongola kisi penya ya moto mama bamaladi mosusu koyo na Afrique biso bandeki kosila na kotongola ebandeki kosila na kotongola kondima ndima te quel que soit pas docteur na yo ngai leki na yo ngai mwana na yo classe nini yango malonga nga natangeli mais bozomona teke non Saint-Esprit nzambe moto akiti na temps oyo na temps de la fin oyo akiti pour apesi nga dernière révélation parce que na Joël de alobaki apesi nga dernière révélation kende kosunga bana na ngai toyoka nani mama na biso oyo. Bonjour maman Moïsanza, merci namoni penza merci namoni penza réponse na yo na sepeli mingi nzambe asunga yo penza musala oza kosala eza komonana na miso ya bato mama kaka ngai wa yo lisusu ndeko na yo ya France yaya na yo ya France en tout cas mama Moïsanza lobi témoignage oyo ezalika ya lobi ya hier tozalaki le 17 novembre butu nango nalali litoi pasi nga mama mokolo boyi nakobela otiti ndenge nini na ajo ya ngai oyo siko okokende po hôpital ndenge nini médecin po kobenga azoyamba pete nakosala ndenge litoi mama super nani litoi nalamuki na tongo na prier kana poko wana kaka na butu wana kaka vers 2h ou 3h nalamuki na tongo na sokoli mama Moïsanza tango na sokoli boye mama na ngai elongi ekomi ko je sais pas ko gonfler ou nayebi te ndenge nini na koexplike yango ondire bamai eza na kati eza koswa insupportable nga nalobi nga mpe na komela bakisi te bakisi na bango oyo sebeba boyo ya baantibiotiko nga na komela susu te mpo banda na banda maki ya mai blanc d'œuf kisi en tout cas nakoma nzambe na bosana fona loba ya solo oyo ya motu mpasi namelaka susu te oyo doliprane namelaka te oyo natika mpenza nga sikoyo inspiration na ye ngabi mama Moïsanza pa lubaka pe soki lito ezo sala pasi tiama ya maki mama Moïsanza mama super nani nzambe likola zo koyoka tozalaki na ba 10h na kanisi na zwi mai oyo na melaka mai ya maki oyo na melaka na tongo pendant d'habitude na sangisaka na moi citron mais wana na salika ya pamba bongo sa citron na zwi ndambu na tie na nini na moi luta mukie mama Moïsanza na kotisi na litoi etie fou oyebi soko zo fongola bouteille ya nini ya masanga oyebi gaz ndenge bimaka pouf ndenge litoi esali etie pouf tangi litoi etie pouf mama na yoki kote na cheka litoi boy na lelisi litoi mai wone kote mai na tebe pendant na kanisi 10 minutes ou bien 15 minutes mama Moïsanza tango na chebwe tala salite zo bima na litoi ba mai soki ya couleur nini zo ko bima na litoi wana ngabi donc mama super nanya le bageza ya soloko tala salite
papa la ozali rola la pona l'accès mais n'habite tika la sala kanga imoko kaka na juste na cheli susu la deuxième fois na tie vande na cheli susu we po bima ah la terrible et bimi salité moko ne bimi donc ils sont banda wana maman moi sans banda 10 heures tu te commis butu ni pasi ni na yoka douleur donc na komi penza lito ezongi normal mutu ezongi normal na komi pesa témoignage pa bato ngabi botala makamu super mama super moi sanza salaka mama super nani na moi sanza ndeka pesa ka conseil na maki tala ndenge na biki lito e biki na otite na minute na okena e pa munganga wapi mais tala na biki amen yangwana mama na yeko mère ko remercier le suspect pour na musala oza ko sala eza ko monana tozo ko zwa pe ba résultat na ngope penza nzamba kumbama en tout cas okende liboso na musala oyo action de grâce na ngai il faut penza na pesa mais ndongo lobi ke na pesa ta ba alors la famille soki ezalaki badocteur boye okoyoka opération balingi kotiaka bino bambeli balingi koopéraka bino makambo eza na sens te parce que mpo bango bazwaka baprime bakomisa mingi plus banzoto na biso baafricain ekoma lokola kobai il faut koyeba bango bie baafricain mindele ezalaka rare bango bandeko na bango mais biso baafricain bakomisa banzoto na biso lokola kobai donc mwani poloko moko moke na litoi il faut topesaka nzambe merci barévélation ya bamaki vraiment nga moko na fandaka na koma lokola neti muta liboma moko bomona bosi ata na simbi maki omona nzambe merci maki oyo soki tokena ba anaïs baza kozwa tokena donc tokosalela yango na ba eza multifonction botala litoi na ye ndenge mama kanisa litoi ndenge eswaka sikoyo ozomona bandeko na biso banoir bamama na biso yango ntango ngai nalekaka namonaka bamama biso mona azwa kofinga ngai biso ofandi bobi mais mama oyo ako kokutana na ka moko boye te yango moni biso mpe banoir tolingi kocomprendre ndenge nini nzambe azopermettre kopesa biso babiloko ya kitoko te mingi bato baza na complexe ya mindele confiance plus ya bato oyo bazo détruire biso mais na gentillesse oyoka madame on va vous aider madame mais abandi kotali soki non mwana na yo nde aza autiste mwana na yo nde azali na problème ya bango nde baza na problème te oyo ya bango basalaka mobulu te ya bango ndenge eza wana ya bango nde baki impolitesse baza mal élevé ya bango batalaka yango te mais yo noir mbangu kaka otenaki kotika ye na crèche nake kotika ye ndenge eza wana nake kotika ye mais mwana aza moke mendeko soki mwana aza moke mosala eza na suka te olingi otonga building na afrique to ndenge nini surtout eloko wana lelo bamama banoire lelo bozwi bashoki wana misusu naza komélange te misusu boaccepta inacceptable parce que biloko mosusu eza ntango balobi mwana na yo aza autiste ekoti yo alors bapense wana mwana mpe obandi komona envoûtement na bango ye kolata mwana mpe abandi kochange forme eza bongo alors que ntango nzambe apesaki yo mwana wana ezalaki bongo te nzambe apesaki yo mwana wana ezalaki makambo mosusu maki moto ezokita ezalaki makambo mosusu mais ntango bango balobeli yo babuzoba na bango ekoti mpe eza mvutiment te envoûtement ezwi mpe place ezwi mpe quand même kono esika koma koya kofanda mpona kodétruire lelo ezomona oyoka libumu mpasi moke bakoti ote sale bloc opératoire donc biso tozoka bakobai na bango pamba opération tala maki oyo lelo ezobikisa bato échappe bato ebele lelo na baopération donc bamama vraiment ezosala nga mpasi histoire oyo epe eza kaka tantini oyo te na fi moko mwana na 4 mois atika mwana na crèche bango ya crèche bazoloba ke mwana wana aza na basymptôme neti aza kizengi donc mpona koloba ke non bandeko na biso banoir bamama il est temps omoni ngai naza noir nakoya kokosa yo te tala soki maki ezalaki mabe nga moko nazwa bariske wana nazotia yango na misu na live na bato nazomela mpe nazolakisa lelo mpe bino nyonso bokoma kosalela yango ebomi te parce eza eloko oyo ngai nango osombelo te yo moko okende kuna osombi maki na yo osombi citron na yo donc eza biloko teke na lingi na papier mpona pesa yo to nateka neti nazoteka bamafuta wana eza autre chose mais tala lipamboli ya monene oyo nzambe asali biso vraiment alors soki ozomona koza na mwana na ndako aza trop agité alalaka na difficulté vraiment eloko oyo ezali très magique ya kopesa ye ezali blanc d'œuf na butu surtout avalala il faut kopesa ye vraiment bamama banoir bato bopartage bavideo oyo bouche à l'oreille aussi bo aider bandeko na bino
ba noir parce que ebele bazali vraiment ba victime ebele pe bazali vraiment ba complexé le fait que ceux qui mundela lobe loko boy docteur alobe loko boy accepter yango alors ezala ba biloko mususu il faut pas bazola tsubuzo ba balobi ke yo mwana no aza autiste otali na ngambo na gauche droite na famille na yo botikala kozala na kizengi ata moko te na kati ya famille mais yo ndimi ondimi ke no mwana oboti na poto balobi ke aza kizengi yo po ndimi tika otikali kolala pe te na pongi nzambe arevele oke non tala ke komba boye eloko moko te na vie na yo soko otangaka bible bien eloko moko te na vie na yo ekoki koya sans ke nzambe arevele yo ata danger yango ndenge nyonso ata prophète alobi te mais yo moko olotaka ndoto okolota pe ndoto naluti mutu akufi na famille okompo ete apres 3 jours 4 jours babengi yo mpe be mutu akufi misusu ezali biso eleki bamwa mais nzambe deja asalakisaki yo lelo bamama na ngai soki lelo ogarde mwana autiste na ndako okenda baséance ya bango mindele naza na mama na ngambo mama na biso moko apesa témoignage abi balobi ti mwana ne akende na ekole na place moko spécialisé abi mwana soki kaka ke kuna mwana na ye alelaka mwana na ye asalaka aboyaka mpo bana ngo balakisaka mpe na bageste kuku mama Elena mwana boya bima Nicole na zwad na se décida mama na biso moko apesa témoignage abi mama Nicole na décidé na bina bango ke mwana na nga oke na centre wana kuna te balobi na France ba sinise ba papier babi danger soke ye mama yo moko ko kwasime alobi oui na kwasime mais mwana na ngai akokende centre wana te mwana na nga komela bakisi wana te oyebi ke mama na garder mwana na ye abandi komelisa ye maki mémoire a mwana ezongi parce que boyebi ke maki oyo ezoko aider biso même pona ko aider biso na mémoire parce que boyebi même fatigue apa ebungisaka biso ekomisaka biso oza na ba oubli ya makambo fatigue eza eloko moko mabe makasi. Bonjour maman Mireille, bonsoir. Alors botala makambo boy mwana ya 20 mois mwana ya 4 mois ba français ba ke mwana wana na signe ya ba autiste. Pourquoi? Parce que mwana wana aza ko baluka aza ko déranger azo sala bukulu batona ese baza normal midele wana baza lipoma na mituna bango mwana po parce que mwana aza ko loba te nga mwana na nga loba na 3 ans s'il vous plaît 3 ans ya mwana lobi ça dépend ka ya ba pays bato boza na France nazo sala bino appel nazo loba na bino bandiko nanga pas de confiance na ba docteur disait ba docteur na bino ba crèche bana na bino. Vraiment, ce que vous avez crèche, c'est le moment où vous avez Nzambe. Parce que quand vous avez un mama be makas. Bien mon cas qui sorcellerie zalaka na ba noir. Non, même ina mindele, ba oui que mindele ba bandoki. Ba sa pi bandoki. Quand on dit sorcier, et le vite que c'est race on dit na ba ngonyo su ba za ba gindoki. Un film sur une place au côté moi na crèche. Ba ko bebi sa mwana na yo. Babandi ko lati molimo ya kizengi yo te mwana ya kizengi yo pondimi après ba ye na butu ale ba baby ba botoli mémoire na yo nzamba pesa ki ya malamu ba lati si oya bango ya misala mabe après malamoko koti pe bongo botala ndeko wana tango lobi ndeko wana tozo solola parce que na koya vraiment semaine oyo naza na ba surprise ko lakisa bino pepsoda moko pona kotia ngo na ba noir na bino parce que il y a des noirs aussi elongwaka na facilité ba norme sur ce zonga mais vraiment na koya kolakisa bino weekend o makambo ya poso mais na ye vraiment irja parce que na communauté na biso bana ba noir mingi bazo déclarer bango ba autiste mais eza ba biloko moko eza mabe eza ba biloko moko ya lokuta et comme ba biloko moko ku monter na mindele bazo bino ce que vous kanisa parce que oza devant un spécialiste oza devant un docteur alors que non oza devant un sorcier oya moni étoile mwana na yo oya moni que mwana akozala génie alingis ko ya ko démoraliser yo tala mwana mwasi wana benga inga binanga mani Nicole na lela camarade nanga na France akota sa mabele à cause ya mwana na ye ba déclarer mwana autiste tango ngana lobaki na bindeko pona nini nyesu wana atikati musala te po asokipe na mwana. Aima Nicole obi asolo ndeko na nga camarade nga so akataka musala nga sokipe na mwana na ye nde misusu de makambo lelo e ya te po akufa tala mama akufi po na Nicole pasi souci mwana wana atikala na papa botala biloko ni mindele bazolinga ba torturer biso voire même na bakisi yango mona bi ba ye ko latisa yo bakisi ya 20 ans d'années, il y a 10 ans d'années, il y a 5 ans d'années et puis et tant qu'il y a des gens ici, vous avez chrétiens, vous avez accepté vous avez accepté pendant 2 ans, pendant 1 année, pendant 5 ans, au Melarabakis. Vous avez accepté vous avez malam.
Olio lo baki non nga nzambe apesi nga nzoto apesi nga santé te nazala condamné na bakisi te molimo ezoliye nga na bakisi au nom de Jésus na kati yango na kombo na Yesu non. Ok, lobby, bimisi sur ordonnance, madame, mais là, votre situation, je vois, ça commence encore à graver, alors prends ça. Ok, docteur, on va écouter dans une passoli yango. Alors, Zamba lobby, au lieu que c'est impossible, pas la biso batomokile, pas n'est possible. Alors, tu sais ce qu'on œuvre en Zambé du bosso. Parce que je suis croyante, naza chrétien, na tambola na crainte en Zambé, na tala son Zamba oli musa maladi wanate. Tala bon tous affaire na bateau yo bazana ba formation bateau bazana ba maikari bateau même césarienne n'a pas ba comment ko provoquer en cas pour pas ba prime opération pour éviter ba prime na ba opération ba sala wana. Alors eza na ba biloko misusu de la famille ba ndeko ba maman misusu bozo yo kutina maman qui expliquer biso ko kotisika botika nanu boza attentif na makamna zolo ba sérieux siko yo binga mbala boso luka ba vidéo eza belé na ba YouTube na so makambo za rien que pour na intérêt na bino c'est très important ko expliquer bino ko expliquer no zolo ba na isa tant ngana zo la temps il faut na que s'occuper na Anaïs na zo la penza temps ya vraiment eza na ba biloko misusu pour bongisa ngate les messages s'il vous plaît pardon ba maman. Vraiment, il faut vraiment bosser très attention. Dans la communauté, c'est trop. Tout ça, on a autiste et belé, mais pourquoi comme ça? Jusqu'à quand presque tous les jours, maman, moi, moi, on est autiste, moi, qui se moi, on mais c'est une situation, maintenant, il faut pas arrêter en gros. Bien, besoin arrêter en gros, parce que besoin dit, oui. Besoin dit, oui. Besoin na bango baleki yo na mayele d'après yo donc docteur wana aleki yo na mayele. Est-ce que yebi nenga zola ki diplôme na ye mi pa mindele ki mafia zate mafia pezalite classe amoni ya malonga batangeli ya wani nyango bango bangi kondima bamona ki baleka kabiso banwa baleka kabiso te mais batoka babiso ngana zo sala fierté mutombo na kaka bongo na za bongo mais ce qui écoute na mundele moko penza na ba témoignage bato bazo pesa alo ba que non cette femme aza mystique alo ba que non ye mutaleki biso na mayele pona leki bango na mayele avec Jésus ngana leki bango na mayele. Na kama ngane ba noa muso mona ye mais maman ba expérience ngo ba biloko est-ce yo tanga nini après muto osambela nzambe mais nzambe ozo sambela mais nzambe ba capable ya relever mutu daleneya so ratini mutu mission biso toza ba superman attend de la fin to ye to uti mala mo nzambe pesi biso ba kisio pour kitisa ngo na mokili alors ba oza la sauver nango est-ce na ngwa ko yeba ke mak même yo mukolo so ozo la la pongi to la muki na kalka pongi ezate ozala ba souci na soki toyebi te souci yango ozowela nini na mokili nzambe apesi yo souffle de vie olio okumisaka nzambe tous les jours yo osi basuci olandisi liboso soki omoni ke pongi eza yo te zwa maki mela olala mbala moko otie sika moke soki oza diabétique otie sikre te kanga motema mela yango bongo omona ndenge okolala lokola bamasi lokola bebe. Alors banoir bamama na biso banoir trop c'est trop likambo ya kokanga bana bautiste et puis likambo ya na chaque famille retrouver mwana moko kaka to koko moko akomi yo te babika aza autiste balobi banani nzambe mutu akelaki mwana wana mutu alobi to ndokino ya docteur na onde mutu alobi et puis tu acceptes ça oyeba nda oya poto qui s'attention na ye esili bon madame na renouveler encore pendant 6 mois olokata to ordonnance obi non nakozala kobai te nakozala condamné te non. Ba médecine ba kisa ba tension pendant 20 ans d'années ba médecine ba kisa ba hypertension ba médecine ba kisa maladie et puis ba kisa on peut za na solution bon est-ce que biloko ngo pona ko ba que l'homme est limité et puis ezana ba biloko monsieur ezali muto azopeso ngo parce que alingi yote ceux qui vraiment ba docteur wana ba yebi ke ba kisa ba sala ngo na ba poison ba ko condamner mutu te ba tant que ba tuso ko traiter bango naturellement est-ce que ba lo même likama naturel balobaka likama naturel te parce que même biso ba noir kotongola ya pamba ebimisaka maladi kotongola ba grippe mususu ba maladi mususu bozazanga na ba poto émission lo ete balobi no cancer balobi no diabète oro ba no tongola ka ba diabète wana pe limwe lelo ngana zo pambola nzambe bato bazolanda nga lelo ba diabète na bango esili likola ba maki oyo tala lisolo oyo mwana aza na 20 mois s'il vous plaît baloba ke non aza autiste raison bapesi parce que moi nana sala mobulu na crèche balingi na bango mwana noir te na crèche na bango ni balobaka vérité bango bapesi raison te balingi baluka raison eza parce que azana bazomona mémoire na ye eza malamu mingi te vraiment nayebi te nga nayebisi tantine wana kende kuna kogangela bango loba na bango na kati ya famille na biso mutu akizenge azala te
Moi, nazo le kabeta ya mobulu parce que azo se reposer bien comme il faut. Mémoire ya moi na ezana nous calme te, eza tout à fait normal. Fatigue même hier kutu biso kutu mukolo fatigue so que les gros biko koposa eloko ya ko luka lutu bo ozuko ozu vert parce que kolala wana ekreaka makambo ebele même na mwana muke bakisaka bango mayele mémoire na bango ndenge ezana eza kokola kanisa siko bana na bino bakoko na bino bamama biso boza bakoko na bino bazobotama o bana na bino bazobota bana bazobota me baza mpe na mwa baloyenge botola ye koko na yo garde koko na yo soki ye mama ya mwana akendaka mosala bosala bapoint lobaki kokende mosala te mwana il faut akola pendant 2 ans après wana no okende otika ye na crèche yo moko comprendre olandi mwana otali mpenza keno mwana aza bien parce que botala makambo esalami na France mwana mwasi mosusu abengai nga mpe babinanga balobi mwana na ye aza autiste mwana 4 mois s'il vous plaît autiste yango pourquoi oh parce que bazomona mwana wana azolalalala alembi moko ndenge mais oyebi mwana mwasi oyo abengi nga mpona nalandela mwana na ye ya 4 mois mpo amelaka bamaki nga en tout cas eza n'importe quoi oh mama Nicole nga bitala kende sa mwasi wana adeklare mwana loba nga na fingi aza raciste loba na ye na lobi na ye bongo omoni biloko mosusu banoir mpe nga na ye kopoi banoir mingi babangaka mindele oui parce que po ezali me babiloko mosusu nga natindelaka bato omona mpe opesi motu code bonso mama Mokabila opesi penya code ko benga na poste na mi okende kuna kotala kotuna koli o mani ko balobi kaka natikela bango nga te nga bene polisi mo na contrôleur moko aleki bamindele na train amoni nga na fandi azoyepana nazali mpe na billet na nga ayo o présenter votre billet nga abisaba pa osote bato wana ozoyepana nga oh non madame Gabi respectez d'abord sinon tu n'as pas besoin raciste j'ai mon billet mais au Korea c'est quoi l'ingolo bani comme ngana banoir bafuta la billet ça va pas oh mais madame tout Gabi toute façon on peut se payer billet wana na kitabe na pesa peut-être ayoka soni moi comme je suis peka bongo na frontière na bato ba viande to sombaki ba viande fi mo na kenda otika to kenda otika asomi ba viande balekisi sikoyo na tokomi na frontière balekisi sikoyo mindele mo be baleki ekomaka tuna biso oh madame bofungola ba voiture nga bi mesi ekosimba te mindele baleki liboso bazonga sinon te juge akokweya oh madame ndenge nini ndenge na ndenge yebike ngala bi lekisi ba voiture comme tuna biso bofone na biso poto zaki boy voiture mindele liboso balekisi bango ya biso ba mona pe biso ne sto binisa mitu et comme biso ba noir au contrôle oh biso ba noir contrôle mama tozaki pe mo pe côté musu na raison mais mon normal cas c'est sauvera mo ngala bi messi qui raciste boza ba raciste mais madame ndenge ngadi boza penza ba raciste bon lekisi ba voiture belé bo contrôler biso ba noir ndé tout ça mikanda te na zui passeport na boaka le pa mukanda yango na biso pe moi so na ki succès avoir ki passeport pa siko bolingi siko nini qu'est-ce qu'il y a na bali bosa ba tapage boko ngabi trop c'est trop boso discriminer biso boy pourquoi on est-ce qu'on viande qu'on est na sima kuna yé pas somba qui viande na biso que somba viande te ba suisse ba la compliqué maman na mon cas douane wana oh madame Boleka tu parles trop passe tu parles trop et cette femme africaine tu parles trop ngabi casse-toi dit et oui to bandi ko kende wana ko ye moi ça bien tout cas Nicole yo oza misu makasi moko nanu na mona te ingana yebisi na bio monye siko fanda ki wana ko présentez votre passeport au PC et puis afungoli biso voiture après na ba viande non soko somba kinga na pekisa kiye mais normal kasi kaka o le bien sobe la bouche dire normal kasi o no ezana ba biloko mususu ko faut kozala na misuga mwana ne ya 4 mois ote mwana za autiste mwana 4 mois pona ni mwana wana zolala moko soka la muke bandi mobulu mais mwana zolala na ipongi bana bisusu balala te wana zolala na eza problème ni ya mama mo pesa nga kanda mama patisa njongo mona natindi pe akolia batu koneti natindi akolia sermon na France afani na ye oh mani Nicole na wazela ka ba monde za na bati na ngala bi asomba biloko 400 euros oh bazo tuna ngana pesa soki nga bisi lobela bango za cadeau oh bango ba bi cadeau ngo za kebele nga bi yebisa bango siko cadeau ba ponda ka monta
soki nga nalobi napesi okado ya 1000 euros soki yebisa bango soki bango bakabaka te eza yo te eza nga te nga nakabaka yebisa bango nakabeli okado akati ya yo omandikoka biloba na bango kado insiste lisusu ayebisaki bango kado me misusu babanga komona boye ndenge eza wana neti na bakomona noir mosusu mbila ye aza na mandat papier ya mandat d'arrêté ya misusu ya kokota na ndako te afungoli ye mpe porte ndako akoti ona je suis police ye police atika na porte nga natika moko wana nzoko nazalaki na clandestin na ndako nazalaki na motu mpe nazalaki na mokanda te mais madame toki voisin na moko azosala makelele tongi tokota mpo tongabi nakisa papier olingi okota ndako nanga par la force te papier eza te me tongi tokota kanga bi te keye tu na juge parce que aza propriété privée yo siko olingi okota azopuse ngabi monsieur yo futaka ndako na bandi batapage monsieur opuse ngai lelo tokomona juge opuse ngai lelo tokomona juge yoka policier madame non namona baafrikain boye te abimi mbala mokoko asitukaki kutu te abimi akoti ntango nakeka na koti na ndako napangusi na bi nzambe minoko makasi oyebi ke nakoki kokuta clandestin kuna akomaki deya kota fenêtre ndako mibwaka nabengi na bi te frère fanda bakei na bango omoni na vi makambo mosusu ezali pelisa miso bakoyo te mwana oke kotika na crèche mwana madame ngai soki nazalaki fi wana ya france fi yango abengai ngai madima nicole babi mwana ka 4 mois autiste ngai soki na mwasi wana azobanga bon vers place ezalaki na sopeli wanje osopeli mai na mutu nasopeli nabi tu mérites quand même ta cerveau na refroidir yango mpe nasopeli mai apres nazwi mwana bi ayo tokei esila mpo mwana ya 4 mois ntango ye azodeklare boye oyebi na butu te bakoya pene balongoli mwana no molimo ya bomoto ya kizengi bakotisi apo bandi komona basymptome wana fungola miso mpenza azala mpenza miso ga epuis na bakisi baplace ozokende na babiro yaya kanga eloko nalobi balobi cancer boyango nakomi na iso balobi o te oza libumu tomoni na eloko moko ndenge eza wana faut toopere oboyango obengi na afrique batindelo bamakasa oke na toilette otokisi eloko otokisi yango bien kende na toilette pige kuna tongola omona mpe eloko eza na moto bango baétude na bango basala yango na bandeke bato mobimba bazwaka bavirus na banyama siko bakomisi bato siko bakobai na bango surtout baafrikain baosala bino boye oyebi na bakisi ebele mpe bamindele bamela yango te oyebi naota kolakisa bino huile de ricin ya covid-19 basali ya sika balobi ke huile wana ezosisa nini bango basala baremede mingi ya bagrand-mère bamela yango te po evane bachinois bamela bakisi te bango baza makasi na baremede ya bagrand-mère biso siko toza na bagrand-père ya bamata alors la famille na suki awa vraiment yango nalobaka baémission boye ifo kotiaka na baprière nzambe azwa lokumu parce que eza grâce eza vraiment grâce que tozoyeba babiloko oyo boye même na yo mokolo pongi soko olali bien te bando ozala kanda na bana pense siko na mwana oyo ya 1 année mwana oyo ya 2 mois mwana oyo ya même ya 2 ans akozala o mobulu mo kuku mama Nadia April mama na ngai Nadia April ofera mutu wana asalaki o menace déjà lobi nasalelaki live donc natakaki déjà donc soki alingi guerre donc biso tose préparé alors yango mwana azotalisa bino akoti mwa makambo na ngai misusu ya bacontrôle parce que ngai nasalaka bango boye ngai nakendaka te nafandi o te neti ezalaki nini zemi miso ezalaki ya suka wa nazwi na ngai zemi na ngai bien nage pas gynécologue n'a commis madame tu viens enlever ça ngabi est-ce que on est quoi biso que moi je vais enlever non ngabi non ngabi quoi enlever te mais quoi enlever on peut na kisi te après ça nga kisi mo be esprit na na bi kisi on mela on te na boaka na boaka on pena na kenanga fungola biso eza biloko mususu po omoni mama Maria Lwati omoni na tinda bakoli batanti musu bakoma pesa nga kanda omoni pesa venda kodiko benga na poste ou soit benga badouane azobanga badouane yango moi bato musu bende za bokoke epe copie te bokoke neti nga nakenda copie moko zola mwasi moko mbongo na passeport na ke kozwele mbongo ba epo atinda basala ba faire to kaboli bato nga na koma na guichet nazo mbongo authentique na pesi passeport yoka ndela na te oza na droite nga bi droite na ndeli
Ote, oza na droit te, oza na droit sur les 5 sanga bito kosi. Ozo sa qui raciste. Yoga mudela. Non, pas de problème. Pour appeler ça pembo. Yoga tantino na bi. Mani, yo penso za penya mungala. Ngabi oui. Maman Nadia, moi na moi si moko kona na France, moi na 20 mois ata yo moko. Moi na 20 mois. A moi na noir wana azo déranger. Bango balobi que moi na za autiste. Moi na biso ya africain na France, ozo sa na France kuna moi na 4 mois. Maman tika moi na crèche, balobi que non moi na za autiste. Pourquoi? Parce que ba trouver moi na biso noir, maman neta ngoya tika moi na zo lala ya bébé. O isa ko lokate makambezo sa mapenya na France. Ya on na zo sa bandeko na biso na France. Ba maman na biso ba noir et là on a remarqué na communauté na biso bana ma autiste bazo za libéré. Pourquoi vous avez accepté biloko? Pourquoi? Nga mwana loba na 3 ans. Azaï koloba à partir ba ina nekuta bandoko oh sur les alaki nazaki na France. Ndena minji ba ngaba mwana ngaza autiste. Mais mwana lobi na 3 ans. Bana bazana ndenge na bango. Bino nde ba mama ba noir, lelo noir, mutu mwindu. Bozo pesa mindele trop importance aussi. Tous on a besoin na bango. Il y a ba pareil na bango. Il y a ba contrôle. Mais ibiza biloko misusu bakoko comme ça biso lo ba kizengi te bindima ndima. Ba neti tantine mwana tanto abenge ngabi mama Nicole naza besoin ya aide na yo. Il déjà passé pour la maki. Koko langa bakangie aza autiste. Ngabi aza agini. Ote aza na 20 mois ngabi quoi? Oh raison nini ba pesi. Ote parce que aza mobulu na crèche. Raison ba pesi yango. Oza kindogite. Mindele. Et puis na France ya bango siko basanga mibulu te. Yango moni na communauté na biso bana bautiste bakoti na ya banvoutement baye ba traiter ba yibi mwana na bino mémoire na butu na moyo mama ko biko kokota na bakoke ba rendez-vous ya ba école spécialisée parce que bango balobi on dirait pour bango bazana na mayele baleki yo noir na mayele pour yango to koma kokota complexe parce que bango bayebi mingi en quoi talanga lelo toyoki témoignage ya moi so non ya litoi na tcheli binoti oh ya eko pesa makambu lelo ba manque zo traiter ba malade belé c'est noir moi na déjà ya muke même ba 20 mois wana muto aboti aza na moins de 30 aza jeune fille bango ba sola kana bango ba weich dit quoi aza na tante ya ko s'occuper des fois na moi ko s'occuper mais net yo mama penza koko penzo mwana batela yo lengelo lesa esengu mwana lala eza différent. Alors, cerveau ya moi les autres la fatigué des fois même si ça doit capter te ba air à sieste moi na moya koma ka mobulu même biso mikolo ngana za awa soki na lobby na loba boye makelele na ndaku mais air moko moi na simba portable zo ko ya mama Nadia opera o mona boye nazo simba portable zo ko ya des fois ça air mususu na ka mutu passe. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Cerveau est lembi. Il faut paiement. Si quoi bango cerveau ya bana ba noir na ba crèche air mususu moi na wana eza pe ça dépend ya famille. Bana misusu ba okende crèche papa na mama na butu ba swani mwana oki makelele o mso na 2 ans mwana zo baluka akende na crèche abandi kolala bango ba monya eza anormal. Bozo mona ba biloko ngo yango bo s'organiser biloko misusu za kofungola miso surtout na temps to komi mémoire ya mutu esengaka repo soko moni mwana na yo azolala mabe même na yo mukolo oza na difficulté apongi tala kisi apongi yango soko zwi blanc d'œuf oza na besoin tia secret kanga mutema omeli bongo na mwana na butu avolala opesi ye mwana kolala lokola bébé encore blanc d'œuf elalisaka lokola bamaseyo. Alors botika kozala trop na confiance ba crèche na bino surtout un pays le roi France nazo mona ngo eza pays oyo on dirait que Satan fanda wana. Mais eloko ezo sanga pasi to arrêter un peu le kambu na communauté na biso bana ba autiste ba komi lokola mayebo parce que ba maman misusu boza na miso akolala misusu pe bo accepter inacceptable ba mvute bana na bino eloko nyango ezo accepter que no mindele baza bandoki mindele ba bandoki ya quand biso ba noir te noir aza bandoki non ba baza bandoki. Alors toyoki marambali to ya moi soyo mama na biso na témoignage à sali ndenge makebi kisi ba ba koti sima bolanda après pour na visionner vidéo. Alors manque autant on a lobaka et ça na ba rôle ebeli ah libumu passe na lobaka bongo parce que oza na moment ya makamba COVID-19 oyo ba boki alobi abengaki docteur azo yamba te bakomi na ba complicité bango bazo balingi kwa kolatisa bato kaka maladi wana lokuta
Tango omoni ke mama Nicole alakisi na butu eyelo na butu ata mwana bimako makila na zolo okotia e blanc def makila wana ekosarete ata omoni ozolamba eloko ekoti yo na misu rouge otie yango rapide ata ozolala te libumu pasi yango nalobi lelo bamalade ebele na poto bino bozomelaka bakisi ya basakombi benga makasa na Afrique biso banoir ebele mingi tobosani kotongola maladi mosusu ebimaka na kotongola ndenge bana mosusu batambolaka soki otongoli mwana wana akumela te ali pu makoleke na nzela atamboli kuku mama Irene yango moni nazoloba mpo nzambe apermettre ndeko na bino noir ata mosusu akoya mani Nicole mayele ngai naza na mayele nakenda université te me naza na université alola ngai nzambe moto atindi ngai akitisi ngai alobi na ngai ke non mona na ngai kende koede bana na ngai oza na motema oyo napesi oyo ya kopartage parce que soki ezalaki bato mosusu basala mpe bemission ya kotiango mai ya maki na sachet oyo abandi kotekela bino mais oyo ezali yo moko question maliki na yo yango nayebisi yo kaka na miniti oyo na poto kolalisa miso te sante basaka nango te ya bana olingi mosala luka moto akotalela bana na yo soki omoni ke vie ya mwana na yo na mbongo ya mwana na yo eza moke eleki te mbongo nde eleki kende kosala kasi eza biloko mosusu tozaka na choix te apprendre ou à laisser donc yango mwana yebisi tanti wana ntango alobi na ngai bongo lobi ntango nazalaki na bino mpo na privé nafutisaka atretien nayebisi bino kofuta nano te oyo eza makambo ya serie ngai mpe oza rendez-vous kaka mama sanda lelo ngai bikende ogangela bango bata france wana kende kuna banda koganga loba na bango bina famille na nga mwana kizenge aza te epuis mwana wana bozoloba kende mpo azosala mobulu ya bino bana ya mindele basala mobulu te boza baraciste ngai binzambo alobi apesi biso pouvoir d'autorité biso banoir ufanda na poto docteur na yo tension na yo eza ba akomelo yo moto meba 10 ans 20 ans 5 ans omelaka bakisi solution mpe malonge eza te mpo ozondima oyo biso bamundele azoloba na yo bona nde basakana biso o te nangi na opero na libele parce que ndenge eza wana tomoni kayo te oaccepte yango biloko mosusu ekoloba te au nom de Jésus naza na kayo te nakobika tika nta nasambela nzambe na ngai naluka ye opération nanu te bali bazwa bambongo na bango baopération na banzoto na bino epuis ndenge eza wana yo na part na yo oza ata na autorité moko te ya kotelema oyo nzambe alobi napesi bino pouvoir d'autorité alors tososola tolingi bana bautiste na banoir ebelika te bozwi babiloko wana par ignorance aussi bapesi bana na bino bakisi ebouge bango bacerveau na bango oui parce que mindele kote kobebisa basakani te esi bapesa bango batonga wana déjà ali mwana akomi yo anormal alors bozala bien bonne soirée la famille vraiment on a lekaki mpona quand même topartage na bino likambo ya de ndeko na biso oyo makambo ezosalama na France en tout cas bozala vigilant toboyi te toza na besoin ya badocteur wana mpona bacontrôle mais ngai nayebi si oza na droit te ya koaccepte tout oyo bango baza koloba bokobosana te toza affaire na bato mpe baza na bamaikari baframason bato basimbi balititi na bango mpona koexercer quand même misala na bango médical mais baza quand même na basacrifice mosusu balekaka mpe wana kobosana yango te epuis zala miso makasi omoni nalobi noke non tala ngai nakei bafrontière na mondele azoya boye mpo bayebi bangi komonela banoir bangi kolakisa trop ki racisme alors yo mpe oza il faut olakisa bango ki autorité moni na biso ngai na fani na ngai na train contrôleur azoya na billet na nga komi madame votre billet nga bizonga kuna bando contrôler bango baza liboso mpo na noir okasi noir afutaka billet te akoki ye moko te akomi non madame moi j'ai pas dit ça je suis pas raciste zonga nanu kuna rentre là-bas na moni mama kanga nakiti na biso na kati billet mpo na miso na bwakeli yango na frontière moki na lobiti totelemi biso nyonso balekisi mindele ekoma biso madame bofungola voiture na bino tobi tofungola voiture te voiture efungwama te epuis voiture efungwama mpe te tobi uswati bato bazalaki liboso na biso tomoni bango bofungoli bango kofo te biso nde bofungola biso mais totiaka monoko makasi tome tozalaka na eloko mpe na kati ngombe na kati wana oyo mpe so batie bakofutisa biso amande des fois eza biloko mosusu otie mpe monoko makasi olakisi mpe ke autorité na yo bakosakana no te etanke noir nga basakana na nga te yango moni ntango natindaka bakoli ya bato misusu nazesa bango napesi yo code misusu nasantaka babangaka mindele mani Nicole aya kotikaka mosusu komi mani osombi eloko epa na ngai obimisi mbongo na yo mais soki yo oke koloba na bango ke non biloko wana nasombi yango 500 euro ma ofutisi odwane te ofuta bango bambongo ebele ngai nayebisi olobaki eza kado ngami napesi yo
soki eza cadeau ebele etali bango nani nga moko akomaki oh madame mes cadeaux yango eleki ebele nga abi mais est ce que ça vous regarde c'est ma sœur est ce que mpona opesa cadeau donc il faut napesa ye ya 1 euro nga abi naza pesa cadeau eza na choix te ya monta ya mbongo combien c'est cadeau yo tokoya koimpose nga te ke no fona pesa cadeau ya 50 euro ya 100 euro mesi nanga namoni yo oza maboko makasi yo so oza maboko makasi nga naza maboko makasi te mais regarde mes mains nga naza maboko makasi te donc napesa cadeau ya 500 euro mais napesa na ngai cadeau 500 euro te mbongo ne mutu esomi mais munoko makasi kaka esauve nga ozomona muna makasi oyo akotaka lola wana moyibi wana akotaka na yesu wana atiaka ya yebe mino makasi te omoi te moko abande kobude yesu ye mama aweleleli awa ifo na lamba yesu sino te nakokota lola te alambaki mpe yesu ka yesu apartir loyo na mpoka kaka tozokenda munoko makasi sova tala bango bakontrole biso bangombe ye moko tu cameronaise wana azaka tala na bangombe bongo nga ntango ndenge nakitaka mamelena mindele wana na bandi boza baraciste nokopesa te tozwi bapasseport bokasi biso tosala mikanda te tobwaki yoka moko akangami ouvre coffre nabi quel coffre mpola na bango bango bafungoli bango te biso baraciste bokomona lelo ndele moko aninga atindika mama ye atindiki ngai agression sur une femme agression yoka moko alobi madame natouchelika te tu dois me payer yoka pardon ok moko alobi na tomona baafricaine boye te tokomi na nzela tobi yoka moko alobi na yoka nga totie munoko makasi moko elobi esobe la bouche dire te no makasi wana esovaka soki te tomafuta ta 500 euro ya bangombe wana ye napekisi na biswisse bazaka compliqué chance mpe douanier wana atindi kaka ngai nazalaka na zemi Messi, oh tindiki, non, madame, lelo tozomona juge, lelo tozomona yoka cameronaise wana, yo pe yaka ozo perdre attention bafungoli coffre à juge awa ya autorisation bani, lelo njoka, yoka nga, Messi, na chrétien na pardonné au kaka, ndeko toucher une femme enceinte, na pardonné au kaka, munoko makasi kaka, munoko makasi, eko sauver yo, des fois. Bonne soirée la famille, donc merci beaucoup na bande konyo pour partager cette vidéo. Donc week-end oyo to zappe lisusu na masolo na biso ya Pepsodent, na olaxami no Pepsodent nini oyo na zanango pona kusunga toujours comment ndenge nini de base pendia ya tâche et puis pona ba oyo ya batu misusu za ko résister moi moke. Donc toza na kati ya tozo kende wapi pona kozwa ba enseignement vraiment oyo nzambe aza koinspire biso comme il faut toza na besoin spiritualité toza mpe na besoin ya autorité na biso boye ekoprotege biso na makambo ebele. Bonne soirée la famille, merci beaucoup na bandeko ebele oyo bopartageaki, c'est gentil mama na biso eko.